Na ko informer bino déjà ko pesa no scoop moi vite fait que ndeko Yves Buya azalaki bongo visiter na ba avocat ya ndeko pour na ko senga na ko yebisa que en tout cas singa ka pardon singa ka ba excuse pour bima awa omonde ngo vandi awa boye eza malamu te mwasi bana ndeko Yves Buya bengana ki bango abengana ki bango lobaki ke ye akoki ko senga bango pardon jamais formalement tchaki ba condition. Alors il faut pas ça la vidéo, ba déclarer non. Ko senga ça la vidéo à déclaration te ko senga o bolimbi ça entre bien habité. Le roi ça qui en public, à ça la vidéo en public à le baquet à sengi bolimbi. Comment est-ce que yo kolinga kaka Yves Buya senga yo pardon na public pour retirer plainte wana? Est-ce que ceux qui vraiment qui passent tous ceux qui réputation et baby à solo pardon Yves Buya est-ce que aussi et ko laver yo te peut ko longola eloko yo ba makambo oyo Yves Buya lobaki sur yo okosuka leki na ngai tika biloko wana kolela et poani bana ba tendance pro Félix pro opposition na bata Félix pro nani oh allez ça va bongo mingi nani alingeti pro ministre EPST pro tellement ba journaliste ba kabwana ata soki problème ezoye la yo ba oye bisaote souci na yebi peke oko retirer mais ça na ba charlatan baza pembe na yo soit disons les journalistes o ba ko pousser ba soki non te asenga pardon je te dis que baza ko tia yo na erreur moko immense baza ko tia yo na erreur. Maintenant Israël est devenu puissant. So batangi ba puissant ya Congo. Totangi Songolo Paka Te Israël Mouton. Un des hommes les plus puissants du Congo. Yoko Sakana. Eba Lukaka. Na ebi suyo leki. Eba Lukaka. Na lobi na yo lelo. Lala kanisa Eba Lukaka. Na ete yo lala kanisa Eba Lukaka. Kukumisa ambo te pour avoir yo bato ambo bazaka apo yo bato ambo baza ba journaliste ba comme akomikisa bokomi vraiment bokomi pire que ba politicien pire politicien ko za azo sola na mutu na matanga bakutani basoi mais bino za boza diviser koleka na ba politicien ata kutu ba politicien bakomi ko kamwa bino concurrence ce que bo meka na vie na bino nde boza soki yo okomi ko dépendre na mutu akomi ko manipuler ce que le bina otchela mutu poison pose ambon o est-ce au boya ndeko nyonso o biso to senga na yo ezaka que aucun ne retirer plainte wana. Tu n'as pas besoin ya causer la excuse publique ya Yves Buya pour que ça le logote et puis oyebi ka osala ngote et puis tu oza ko insister bon pour oyebi ka osala ngote pour olobaki na lobaki ke asala bo asala kite yango na tiki ekuna moment yango tant yango lokola non ba kateli de côté. Ok, na ko retirer parce que tant ba ko katela e pour na ko retirer et ko comme moi passe. Ndoki alingaka isika division. Au moins ba papa obomona hana. Ba baati, ba mboso, ba tunyozo tout akalana. Ils ont vécu dans un environnement belliqueux. Ba linga toujours division pour que ba on ba régner. Mona ba panzi ba communicateur ya union dit sacré. $20,000 par ba panzani. Bango balinga aboy. Ba journaliste va comprendre qu'il faut pas avoir une certaine neutralité. Il faut que le politicien va comme akobanga bino ba journaliste. Oui bien là ça n'a pas c'est ça que j'ai appris que bana Yves Buya ba ebi que Yves Buya azana kachoté que na minute oba azana voyage surtout ya moi si ya muke azole la papa chaque jour maman akoko saike ana voyage et j'espère bien makambwani comme pende ko akangisi Yves Buya ayebi peke na ngonga to lo babwe bana Yves Buya bako zanga oya bango papa bako yeba te papa azawapi ba mesana ko mona chaque tongo. Comment koki kozala motema makasi pe motema mabeboye ya ko le plupart des journalistes au baza pemé non aname conscience oyebi ke ba yebanité baza ko peser na rien baza na bango batuma ko batu balingaka te batu apprécier te ba yebanité ba vidéo na bango tambola te ba journaliste mo ya bongo bodon pour ne pas aux vulgaire makasi ba journaliste mo voilà quoi.
Ma Mission TV, le miroir du monde. Voilà, ma mission au cœur des actualités, réflexion, réfléchissons pour notre pays. Chers internautes fidèles abonnés, bonjour, bonsoir, bon après-midi, bienvenue. Bienvenue, Boye Malamu. L'émission Nabino Alelo, réflexion. Otozoa kapenza ba actualité to pasoli yango biso na bino tokanisi na kati pona kobimisa ya motuya. Actualité o ekodominer makasi o ezosala biso pe pasi ezali ya ndeko Yves Buya oyo azali bongo na kati ya prison makala ko piriger pona journaliste mususu mutakangisaki ye kote kuna. Bomonaki point de presse na bango ote koleka la fois passé. Bato bayoki mawa penga pe na yoki mawa toleli toza ko regretter. Pourquoi est-ce que ba journaliste misusu bakoki kozala na motema mabe boye par rapport ya makambo bango balobaki na point de presse wana ndeko Yves Buya na ngonga oto koloba aza ko coupure na prison aza ko mona pasi mingi et nous on pensait que na point de presse oyo ezali organisé na bandeko oyo baza ko soutenir ndeko Israël Mutombo ezali point de presse oyo et ko sala ce que et tia moi kimia ne baloba kotia moi mai na kati ya vino po eke to espérer komona lisusu ya malamu lobi kendeko Yves Buya koki obima na makala esika azali mais yango ezalaki contrairement na oyo biso tokokanisa bango bayaki wana pona d'abord ko traiter UNPC des aventuriers pona ko traiter bandeko ya Rajek ba menteur na discours basalaki pona ko confirmer que Yves Buya a fingaki ya solo Israël Mutombo pena suka nango pona koloba eke ndeko Yves Buya a esengeli bongo ko senga ba excuse ndenge bango bakolinga ko senga ba excuse ko senga pardon na misu ya bato nyonso ki fois sala excuse moko public pour et que bango bandima bongo ko retirer plainte. Na ko informer bino déjà ko pesa no scoop moi vite fait que ndeko Yves Buya azalaki bongo visiter na ba avocat ya ndeko pour na ko senga na ko yebisa que en tout cas singa ka pardon singa ka ba excuse po bima awa o monde ngo vandi awa boye eza malamu te moi si bana ndeko Yves Buya benganaki bango abenganaki bango alobaki ke ye akoki ko senga bango pardon jamais akoki jamais ko sala vidéo asenga bango pardon ndeko Yves Buya ka tetu moko ndeko wana na mambo etali musala na ye il est quelqu'un qui assume ses propos du début jusqu'à la fin et bango bakanisa ki lokola ba kotisie na place ya pasi ke bako kitisa ye to pe bako diminuer na ko senga na ye asenga pardon po ezali oyo c'est ça parmi exigence ndeko asengi pour que a retiré plainte nae. Moi je veux juste kolobana ndeko oyo akangisi Yves Buya boye. Comment est-ce que yo kolinga kaka Yves Buya senga yo pardon na public pour retirer plainte wana? Est-ce que ceux qui vraiment qui passent tous ceux qui réputation et baby à solo pardon Yves Buya est-ce que aussi eko laver yo to pe kolongola eloko oyo ba makambo oyo Yves Buya lobaki sur yo? Pourquoi kolinga olakisa koza makasi mingi boye? Pourquoi okolinga olakisa ke yo penande mobali ya solo solo? Oui bien là ça n'a pas c'est ça que j'ai appris que bana Yves Buya ba ebi ke Yves Buya azana kachote ki na minute oba azana voyage surtout ya moi si amuke azole la papa chaque jour maman akoko saike ana voyage. Et j'espère bien makambo wana comme pendeko o akangisi Yves Buya ayebi peke na ngonga otolo babwe bana Yves Buya bako zanga oya bango papa bako yeba te papa azawapi ba mesana komona e chaque tongo. Comment koki kozala motema makasi pe motema mabeboye ya kokanga motema koloba que il faut asenganga pardon et bon soki asengi siko pardon nde yo zwinini soki a s'excuser na misu ya bato nyonso ndenge bino bokolinga nde bozwini.
est-ce que pardon ya Yves Bouya est vraiment nécessaire? Est-ce que dans mon toloba pardon ya Yves Bouya est vraiment nécessaire? Tomitia lokola baboti biso nyonso to na bana tomitia lokola ba responsable lelo okomibenga makasi mais lobi peut-être koza makasi te pour makambo échangeaka que lelo topé lobi e komi ke bakangi yo et que ozali sous esika mongo te na bana na yo pendant un long moment to pendant une semaine ou 2 semaines oko batu ba ko mona lelo bakoki oloba na bana na yo te pour ne pas ko frustrer bango et ko salo boni ndeko nyonso o biso to senga na yo ezaka que okende retirer plainte wana. Tu n'as pas besoin de causer la excuse publique ya Yves Bouya pour que ça le logoté et puis oyebi ka osala ngote et puis tu as insister bon pour oyebi ka osala ngote pour olobaki na lobaki ke asala bo asala kite yango na tiki ekuna moment yango temps yango lokola nan ba kateli de côté. Ok, na ko retirer parce que tant ba ko katela e pour na ko retirer et ko koma moi passe. Na yebi pe ke okomi déjà na poste ko retirer. Na yebi pe ke oko retirer. Mais ça na ba charlatan baza pembe na yo soit disons les journalistes o ba ko pousser wa so non te asenga pardon. Je te dis que baza ko tia yo na erreur moko immense. Baza ko tia yo na erreur. Ndeko na ngai déjà na eloko sali bato ebele ba sepelité. Okoyebisa biso te ke bato tout ba sepelité balobi oya so émission na ote e ko sali e sali eloko te. To po monongo tina te lobi ki nanga na za ndenge na za par rapport on oza ko se prétendre que oza grand oza na succès ko le kabatutu oza na mbongo oza mamtu. Okoloba na biso te ke non nde balobi oya so te zo déranger te. Eza ko déranger yo parce que batouana nde ba sala pe ke okoma ozali na kolekara na bango na kopesaka matière na ba émission na yo. Ça te dérange, mais je sais aussi qu'il y a d'autres personnes à côté de toi qui te disent que non, voilà, Alexis Koloba, il faut s'excuser, sinon soit s'excuser, je te dis mon frère, bazako tia na erreur moko ya munene o lelo mutako kita mutako komana se eza bango te zayo et puis ne bazana se bongo ne yo za likolo na bango bakosepela pete nde bamona ko bongo baolinga et po eloko oyo eza de chute na yo sozo comprendre te eloko ko memo na chute et bango baosepela ke memo na chute po bokokana bokoma ndenge moko. La plupart des journalistes au baza pemé na ana me conscience oyebi ke bayebani te baza ko peser na rien baza na bango batuma oku batu balingaka te batu appréciaka te bayebani te. Ba vidéo na monta molate ba journaliste mo ya bongo pour ne pas osa vulgaire makasi ba journaliste mo voilà quoi par rapport ya bandeko oyo ba boyi ba telemelio pour na likambo Yves Bouya ndenge balobaka tala sima zonga moto tala ba moment oyo pasana ndeko Yves Bouya tala non ba intimité na bino personnel yokela mwana oya mwasi mawa ya Yves Bouya akolela papa na ye chaque jour soki bisote Rajek na neto sala ki longa soki biso koyoka biso te soki batutu baloba bakoyoka bango te mais tala nanu bana oyo bengaka bana na yo oba kolela papa na bango chaque jour tant bakomona ete ne bakotunaka ye ata po na bana wana kende ko retirer plainte wana et ko changer ne l'autre côté par contre ekoki ko sauver yo ekoki osala pe ke bandeko mosusu bazwa ba décision ba ka sous émission na ote ba changer ba vie ba koma royal sous émission na biso toza na posa ko sala bras de fer na yote pour comporter les biso et l'autre côté na ba propos oyo bimisaki que succès na yo jalousie eza ko engager moko po muto osala jalousie azate muto osala pe muto contre succès na yo azate Peter Tianiara na succès na kata mboka o grand journaliste Pero Louara grand journaliste Bibi Kapinga grand journaliste Edmond Ezuba grand journaliste Paul Tosua grand journaliste honorable Mike Mkebai malgré tika musala qui joue à côté beaucoup plus na politique grand journaliste au Saranate a comment makambo belé o impactant mboka na biso a ba grand tête tout oyo ba Pius Romain Roland ba grand journaliste ba grand tête nyonso o baza contre acte oyo sali
baza ba grand mboka oyo oleki bango te ni na intelligence ni na sagesse ni na succès oyo loba parce que succès yango pe to komona ngo te koleka même sou baninga nde yozo kanisa yaka que tu te prends oza komi zwande kaka mais ce que tu bien oleki no mutu te s'il te plaît nyonso to senga pour que nous retirer plainte et que ça le côté et que changer le côté sauver honneur na yo sauver dignité na yo tala bato belende ba sepelité à chaque fois que poster ba émission na yo olobeli makambo misusu mais bato ba ko zongi selo toujours na makambo Yves Buya mutema mabe eboy ba ko tanker toujours mon Yves Buya pour te dire pour te montrer que au komi bato belé bande ko sepela na yo ba ko sepela no isusu te. Mais là, on a personnellement dans ce point de presse. Point de presse, on a que tribalisme, même encore sakanati. Tribalisme, oui, ça a un point de presse. Au monde koto mutumbo. Koto moni, déjà, mon colo conférence de presse, on a tini bamba ça là, point de presse. Comme on est en mutumbo, muluba. Aïe peut mener en mutumbo, muluba. Aïe côté on a tumba, muluba. On sous un frère de Soginani, muluba pera. Baluba na baluba. Et ça likamo ya écoloté. Et ça likamo qui tribalisme té. Et ça te que vous soutenir pour omoni azamu té. Pour honorablement qui mukeba yi pas amuluba mais a condamner ba acte wana au Israël a sali a condamner fermement. Parce que azam moto aza éveillé, il sait distinguer le bien et le mal. Aza lokola te que non voilà de konabiso muluba il est combattu voilà pour que la conférence de presse on a tribalisme et l'accent des gens tous les trois au bazaki wana Jeff Caleb na bato tout bazaki na ye bango tout bato Kasai bango tout baluba et ba me mélango déjà na ndenge mo ki muluba parce que ba propos na bango ya bien te koloba que non voilà Raja ke lobi lokuta et puis ba que ne susu koluka kokotsa likam o bande ko balobité oh non seulement baza ko traiter ndeko Israël na mabe mais bazo nga balati samboka gouvernement makam oyo balati samboka makam oyo pona koloba que gouvernement oyo ezonyokola ba politique ezonyokola ba journaliste. Nous sommes bolinga pe kaka bo pesa su image mabe ya bandeko et pas gouvernement o bino bo prétendant que ça bino na pouvoir o bino bo se prétendant que ça pouvoir na bino arrête cela parce que quoi bouture na elo côté et tout ce que nous on veut et ça que ndeko Israël mutombo a que ndeko retirer plainte na ye atika makambo ko sala parce que vie est compliqué tu éviter tout le bana mulango vie est compliqué. Botala kaka ba bazaki ba fort à lobby na lelo monde ke ba bango te baza ba fort à lelo et lelo ba comme ba faible. Topé ça toujours exemple moi ndeko Shadar qui croyait que Shadar peut s'asseoir par terre et aloba ki to kendete to lala ba mabiso ya kabila yoka nani ndima eloko wana les plus forts les plus puissants ba lobby wana lelo ba comme ndenge mo na o pouvoir koleka ba tumusu ba koya alors soigner relation bo soigner avenir na bino. Tout le monde a auto mona ate total la paix oyo koya lobby parce que nzambe akobatela biso tokozala kaka ce qui bino boko monike on est souka mokili on est fin du monde mais tout ce que nous on vous demande moi personnellement Alexis Wechi et là on a aussi ngana yo ndeko Israël mutombo qui nous retire plainte wana s'il te plaît retirer plainte wana et ko changer ne lokote kolanda ba charlatan te kolanda bato tout te ba pembe na yo wana baza ko tia baza ko nbi yo na erreur kolanda bango te retirer plainte et ko sala et lokote donc pour na kolaksa mécontentement il y a bato belé ndeko Alain Bolodjo alobaki total la vidéo ndeko Alain Bolodjo total la paix vidéo ya ndeko Mike Mukeba ba propos na bango oyo balobi parce que na soulay na bango yango to makambo bango balobi par rapport à la situation ndeko Yves Buya oyo zo sala vraiment pas mingi et bongo to zonga mbalasi masusu wana toti kolanda ndeko Yves Buya ndeko Alain Bolodjo na ndeko Mike Mukeba boki ndi balobi ndeko Israël mutombo talasima zonga moto yoka obandeko baoloba yoka sine kozala pasi mingi pona sine kozala vraiment pasi donc voilà eza oyo na bandi vraiment koyebisa yo pour et que
moto nyonso asalaka mabe mais nsima ya mabe oyo aza na conscience azongaka moto oyo ndeko Isaïe Mutombo asali na telemeli Isaïe Mutombo oyo osali mopanzi sango asala yango te tokobunda mpo te bato bakangisaka bapanzi sango te yo ali mopanzi sango ndeni tokobunda eloko babengi dépénalisation des délits de presse na mboka nyonso démocratie ali bakangaka mopanzi sango te mpo na maloba na ye mpo na nkoma na ye bakangaka ye te bakofunda ye bakosambisa ye na yo babengi na civile bakopesa ye etumbu ya misolo ya lomande nde akofuta to ye to kompani na ye epai asalaka moto kofuta mbongo wana tokobunda mpo na dépénalisation de délit de presse bakokanga bapanzi sango mikolo nyonso mingimingi ya bapoliticien mpo na kobangisa bapanzi sango mpo na nini na bamboka oyo démocratie ali balongola nini oyo etumbu ya boloko mpo na makambo mopanzi sango mpo mopanzi sango azala na kimia ntango botie etumbu ya boloko mopanzi sango azosala mosala na kobanga yango tokobunda etumba wana etumba makasi bapolisier bakokangisa bapanzi sango sikoyo yo ntango oyokangisa moninga mopanzi sango oyo oloba nini te bapoliticien boya esu kokanga biso ebele ofungoli ekuke tu ouvre la porte Isaïe passe avant derrière bandi ye nyonso asalaka ezala malamu eloko moko mabe yali te oyo mpe moto akokende ofunda ye oyo nyonso ye alobaka na etando eke eyali malamu oyo epesa moto kanda yali te démocratie yali bongo soki eloko wana epesi yo kanda oye na yo babengi droit de réponse na boloko te ye abandi te bato baa na kanda na ye mpe bayali te na tuna ye yo Isaïe pa yali ba oyo mpe baa na kanda na yo bandi bayali te très bien lobi na aki na Ogi Kalonji azomilela makambo ye alobelaki Ogi Kalonji akomeli honorable Ogi Kalonji député national honorable Ogi Kalonji akomeli ye mpo tape ses droits de réponse ozopesi ye droit de réponse okoboyela encore lelo Israël akomi pomba na tuna Israël ntango ozalaka kosala na canal king na matinal yo kwa okangisa moto komi kosa te ndeko ebalukaka na koyebisa yo mopanzi sango akokangisa moninga te Israël nani il va fingi yo ya soko yo monita fingi yo tokenda ngo na nzela ya bapanzi sango bosisa yango kokendo fungola nzela te po lobi bato aba bino mo bokangisanaka ndeko ya mia kangisa moninga bongo yo balangana kanga mokampanzi sango te kangala ngani eyali mabe na tuni yo ya 8 ans yo kwa okangisa moninga mopanzi sango lelo yo komi pomba abi ayoki pasi azamu nalobi na yo na tuni yo oyo ya komakama mikolo nyonso ya bandi esaka mpe bato pasi te oyo ya alobaka ya bandi teke esaka bato pasi makambo mosusu Isaïe alobaka nga na mono yango malamu te abi eloko oyo mela babela yango ni eloko mwa asalaka publicité nango 7 abi efongolaka likolo ekangi na se maloba bongo ya kitoko ye des choses qui dit ya mabe alobaka na etando eke na ye surtout en matière de pudeur il y a un ndakisa na tuna ele ako beloko efongola likweka nga ngolo bani na koti na musutu ya lobaka aba makambo somo yankele wana na makambo etali nzoto o alobaka ne tandoke ba yo beso sipelaka nango yo ba bato nyonso babetaki maboko na tuna yo o ya lobaka saka lelo ya komi pomba likambo makasi ezake o babengi ye agent ya ANER awangani yango pete alobi eke soki okosala na leta ya kokota makambo na yo te pourquoi kokota makambo na ye ya leta nalobi na yo boye oyo nyonso balobi na ye soki esalaki epasi nzela ya kolanda yaki te ya komema Yves Buya na boloko wana yali koboma etumba oyo bapanzisango bali na koboma libota ya bapanzisango mpo nalobi na yo te oyo ye aloba moins de fois il y a des choses que Israël dit sur son plateau qui me choquent surtout en matière de mœurs il n'est pas un exemple en matière de mœurs nako kolukela makambo aloba en matière de mœurs il dit makambo su wana mais comment un journaliste peut dire des choses comme ça et puis après eleki na yango sima yango eleki en matière de mœurs luka ba vidéo na yo tala en matière de mœurs ce qu'il dit nazo ebisa luka ba vidéo ya Israël en matière de mœurs en matière ya morale na kodi na mosuté en matière de mœurs luka biloko ya landa biloko ya lobaka tayoka biloko ya lobaka luka yango
tala oyo alobaka matière de mœurs ya kobanza tete ye nde oyo nyonso ya saka ye nde mosantu nzela ya kobongisa likambo eya kotia moto na boloko te otia na moto na boloko ebongo ya yo nde nzambe mpe abita asambelaka pa bwana eya banali moto si mobio moi j'ai pris sikoyo yali wapi nasambelaka epa bwana abi epa nani mosali na nzambe ayebani mingi oyo epa baruti okobeta toyo tosamba epa baruti so pa yebo mokolo afongolaki etando ekena le jour de l'inauguration abi tosala losambo si mokwangisi moninga wapi solo oyekoloba onga mpe na mosoni so osamba epa baruti ya solo yebisa ngai lelo eyali eloko mabe nabengi bapanzisa yango banso batelemela yango bazongisa Israeli nsima yene mpe se bobenga Israeli bobenda ye matoi soko mpe etumbu bobambole yango oki ngai ekoki kondimama te. Nous battons pour faire avancer la démocratie et c'est un journaliste oh mosala na ye son propre travail repose sur la liberté. C'est lui qui emprisonne un autre journaliste. C'est très grave ce qu'Israël a fait, très grave. Personne m'a insulté. Mon panier m'a insulté. Et ça m'a été battu comme un bé. Na belle ligne m'a pas dit ça. Côté battre les Israël mutombo. Il y a côté les la peine à sol. Na belle li bango. Okigai, ngana benga ki to so na msi tikali kambo. Ngana kulutu na binu. Na mo panisa ngwaka. Wa mo panisa ngoko kangisa nde côté. Tikali kambo. Okigai, yango okaki na biso te. Ndenga bengisa ngai nana. Émission na lundi na boyi na koya te. Balobi en tout cas l'axi vraiment que ça kulutu na koya te ko compature na baleki na koya te na sina lobaki yango na pesa ki mo pansango a tweeter na kokenda te oki ngai akokenda te ali na nzela mabe sengeli ko zongisa na nzela ego bate lobi yeso makasi so ye si akonyata bato lokola mabanga lokola kayasa ndenge baba donc ego bate lobi ali somwe. Maintenant, Israël est devenu puissant. Si on batangi ba puissant, il y a Congo. Otangi, Songolo, Pakala, Te, Israël Moutom. Un des hommes les plus puissants du Congo. Et Balukaka. Na ebi suyoleki. Et Balukaka. Na lobi na yo lelo. Lala kanisa et Balukaka. Na ete yo. Lala kanisa et Balukaka. Oyo kosa lelo. Et futa makanase. Oyo kingai lala kanisa mokili balukaka bayebisa biso mokili ya limbanga ntaba yebaka yango. Aujourd'hui Israël est devenu un homme puissant. Israël Moutom il jette un joint sans prier. Oh lobi to bande kolela na ye longona Kabila lobi aujourd'hui il est devenu un homme puissant. Aujourd'hui lui-même a été attaqué bato bafunda ye. Monso akenda akuté na bango soyi na bango te na kobongisa lelo il est devenu un homme puissant. Honorable, est-ce que vous avez déjà victime ya ki songi to ko benga ke ba bengi yo na mbula mata yo o mema o ayo mosala journaliste mosusu ake koloba mabe na yo makambo wana nga vous déjà victime na makambo na to basala nga yango ngai matata ponyo ngam tant na zako koma lokasa na ngai ki na nzela opposition matata se pe na lokasa na ngai na nzela ya mosala habito kenda mikili Amerika na ba bengi assemblée générale des institutions de Bretton Woods FMI na Banque mondiale ba na kenda matata ponyo ba pandisango bazaki bato ya PPRD basili babi point ba memingai babi o matata ponyo amemaka bato ba loge bato ya franc-maçon nde yango nga pe na li franc-maçon mingai pe na kotanga kombo ya moto azobaka yango lui do balekela ita moko na moko balobaka na nga makambo lui do baloka na lobi yango te na nzela ko so lui do ko zango mabete yali me jali mabe so ko sa me senge ko tika yango okingai e bizali mabe
Ndi batu ba kolela yango na régime oyo pas de président Mutombo babiye kutaza même na numéro mokonza mboka ye atinda kambala moko message wana na yebite wana biloko wana ndeko Yves Buya lobaki wana makambo na bino wana yebite wana okota yango te wana ya bino wana yo kwa kikuku na bino na kati koswana ya bana mabende ekomi ya kokangisa moninga okingai mabe yango wana pe okangisi moto oleki pe na tandeke ya yo moko obetela ngo tolo. Ah, mais Israël est très puissant. Ah, Israël Mutombo. Franchement. Oh, un des hommes les plus puissants du Congo. Okosuka leki dangai. Tika biloko wana. Tika biloko wana kolela. Bato bayaki o ba bima ba pomba liboso na yo. Lelo ba pomba te. Komi kosa te. Komi kosa bozui na boye banye kosa yo te. Reste un homme modeste. Et kosa yo te. Comment le quoi te yo komi pomba komi kosa na kwebisa yo na yebi ona koloba na te yo okingai na sola ki na pekisi abi akoyoka te yango na binga pe na okenda émission na ye te le quoi ye tando ke na ende eleki ya monene yango moto ekosala bato ako minene avanda na yango okingai avanda na yango avanda na yango yali malamu te konyokola moninga ovandi mpe okolali olamuki okoyoka malamu te mpo afingi ngai mpo yo ozokisaka bato ya mitema te yo mosantu ye na bafunda ye te si bauta kofunda so bokonzi ya union sake te mbe ye mpe bakanga ye te sika yo lokola bokonzi eza ya bino yo komokangisa bato ebalukaka okingai kasi bayebaka te biso moko tokozwa bokonzi mpo tokozwa yango kala mingi te bakokanga mopanzi yango tata ye tokobatela ye na mabe oyo akosala bato biso tokobatela ye na nkombo ya demokrasi mpe so tozwi bokonzi eloko ya liboso tokolongola etumbu wana ya boloko mpona mapanzisa tokolongola yango bakonzi wana lelo bakobo so tolongoli yango bango bapanzisa yango kuna bali na bulu yeke des ordres de pas. Mais qui est le pouvoir régulateur de la société? Qui doit réguler? Ce n'est pas l'État. Il y a beaucoup de matin, il y a des paniers sango, bali na bouillé, à sous le matin, l'ongwa, tika bato ba bongo baya ko bongo sambo. Lokinga biso to ko batela kai. Na moko nyamso ba ko kanga kai te. Aza na kimia. Ye akoyambola ye moko pa yankolo. Oya sani. Soko asambela kanzambe ya solo. Lokinga soko nzambo ya Branham. Oh, ya sambela kwa yembaka plus blanc que neige. Oh, nzambe wana. Okingai? Nzambe wana so aza solo okoyambola yo moko Israël. Okingai? Okubangisa biso? Okubangisa biso ani? Des hommes de nouveaux riches et de nouveaux puissants. Et mawa. Okingai? Okoyambola. Kende fukama pa nzambe na. Lilobana leki na o aza na kati ya boloko je na yebi na yaza mobali atelema ingomba ya bapanzisango bali na ye na kene kota Yves Buya lobi akutana ki na ye na sepeli na moite bapanzisango bayaki ebe aza na parquet wapi wawa ya gombe o babengi palais de justice na sepelaki bapanzisango baye ebele mpe bayaki na kanda makasi na Israël ye abanzaki oyo asali nde kotombola ye yango nde kweyisi ye mpenza bato bakobosana ka yango te bando yebisa yango eloko konyokola yango wana ata sima mibu zomi bato bando yebisaka yango bando kozongisa yango bayebisi yo eloko sala neri mawa. Naza un peu confus par rapport à ces dossiers. Nana yebaki te dossier etange bandaki apparemment bato be bayebaki yango avant biso ti babandi komibwaki ya bambwaki la ti babandi komifinga. Mais moi de mon côté, j'ai approché Israël Mutombo. Avant à porter plainte. Aïbisinga Alain, bon, Ndeko. Aïbisinga Ndeko n'a porté plainte parce que a commis quoi attaquer la vie privée d'Angaï. N'a habité. Il pour boire qu'il a là. Bien que yo tanga kombote mo bwa kelake quand même bambwa ke na landaka ope na yoka na sepela te pe na ebisaka
Abi non, il y a ça quoi attaquer nga comme quoi tenter na image de marque nangai, il faut na réagir nga habiter. Ko connaît ko porter plainte té pesanga temps. Israël Mutombo a pesanga, je crois 2 semaines ou 1 mois. 2 semaines. Il faut dans 1 mois, mais Tobanda au content, je crois 2 semaines après. Na bandi ko benga nani Yves Bouya. Na bengi Yves Bouya, ils ont sonné à Zoyambate. Na bengi ils ont sonné à Zoyambate. Na perdre de vue. Parce que monsieur Zara Kenini, Atika ko fingara Israël Mutombo peut Atika ko boa ke la gaye bamboa ke la bien qu'Israël Mutombo na otanga kombote. Est-ce qu'il y a un finga Israël? Si. Ba mi fingi bon comme finga na sens ya comme le Béamabe quoi. Na sens ya bon comme finga peut-être était mais comme le Béamabe. Comme le Béamabe bane ko sala yango. Israël Mutombo m'a dit ceci. Des marches aux menées, bah nous sommes abandonnés il y a de cela 1 mois. C'est-à-dire que bah nous sommes abandonnés déjà koluka, bah yaka epa na yepo batika babo mamoto. Il y a eu ça bah ngo bosala yango. Il attendait. Bah ngo bah tant nous sommes à ça démarche. Mais je ne sais pas résultat ils arrêtent. Normalement il peut résultat ils arrêtent. Quand on a yoki que bakangi Yves Bouya. Ngana yebi pasi ya moboti so azali banda surtout so anesika wa ko tsalate parce que bana batikali moi ça tikali et ça la passe mais là on a au moins ce qu'on passe ces années Israël Mutombo na Yves Bouya bazaka penza ba frère basi ba ebani bana non ba frère penza po ngat pona koma pemena ba on a kuta ba na proche ya makasi o ezalaki ke muto sala émission aolinga balinga baya po ba pesa e gaz ezaka boye boye mona nini boye bango ma ba yandwa au moins ba émission mingi surtout tant alonga ki Africa ba accompagner tout ça c'est-à-dire que bana ba relation ya intimité ba soutenir et tout ça ba yebani maintenant on a yoki ba komi comme finga ba komi comme le bela comme ba mboka que moi je n'avais pas aimé et là ça nga pas ces années Israël Mutombo écrit na association na bango ya ba journaliste babi akoma ki tatinda inde ba vidéo il fallait akoma babi atinda kinde ba vidéo kaka atinde bango ka ba vidéo akoma été yango moyen ba on va traiter dossier te poser ka ba vidéo mais ba tinde la pero louar un message na WhatsApp mais ba sanctionner pour ayakite ba on va komela na zo bisa elo na ina loba ezani ezali association na bango na ba INPC nde basali musana na bango malamu te siko pas ces années na kati ya ba journaliste bomona na beaucoup na bango ba hypocrite ba mususu bazawa na ba okende pas Israël Mutombo ba olinga ba pesa moto ba mususu ba okende na côté ya famille ya Yves pour ba pesa moto pas sincérité ba journaliste wana plus de ces actes okende plus c'est comme grave c'est-à-dire quoi ngala kenaki na kuta na solo na Israël pour que Israël a retiré plainte. Fort malheureusement, il y a des conditions. Il faut pas ça la vidéo, pas déclarer. Non, quand c'est ça la vidéo, la déclaration, il y a des choses qui sont en habité. Le gars, ça qui est en public, à ça la vidéo en public, à le baquet, à saigner Bolimi. Connaissant le monde à l'élo, na ba réalité auto vivara na on a ba état d'esprit local ba Yves Bouya a la tête tu a danger à kolinga jamais à ça après ko bomaye on a tenté de faire ça et simbité souci nangezali bon mon a degré hypocrisie ou la presse et ça ko ça là j'ai exemple moko lorsqu'on avait arrêté Patrick Local j'ai vu pratiquement les mêmes personnes bah ça marche. Mais les autres journalistes intervenaient. Quand on a Kangaki Patrick Local, il était arrêté par qui? Par un journaliste. Est-ce que bon, moi, un journaliste, je suis soutenir Patrick Local? Allez, qui si? Allo Baki, il faut pas Kangaye, allo Bakamingi. Des journalistes, on a arrêté Patrick Local. Démarche, ça m'a une banane. Moi, il va Peter Tiani. Ba mama ba Ibouya ba mama Paulette ba Dani ba comment Joël Kombe bazaka wana vous yekutane ko yemba tout ça bazaka wana mais ba o ba tikala kawana ba yakate opwani ba na ba tendance
pro-Félix, pro-opposition, Nabata Félix, pro, nani, oh, allez, ça va, bon, mingi nani. Alingeti, pro, ministre EPST, pro, tellement, bah, journaliste, c'est la Kabwana. Ata, ce qui problème, est là, yo, bah, oye, bisaote. Souci n'a pas moi, d'ailleurs, bah, là, qui ça, bah, ok, ah, moi, il y a le barami, bah, kangié. Bah, tout, bah, on s'épée l'année, bah, kangié, Yves Bouya. Mais, bah, on le baron, maramoussous. Lélo, bah, journaliste, c'est la Kabwana. Bah, on soutenir Yves Bouya. La plupart ont tendance à l'opposition. Bah, on soutenir Israël Moutombo. La plupart ont tendance à pouvoir. Très bien. Alors, dites-moi, et là, on est dans le monde à serrer dans la journaliste. Très bien. C'est que les journalistes face à la neutre. Ni pour le pouvoir, ni pour l'opposition, mais pour la vérité. Très bien. Politiciens, surtout, à quoi il y a pas nayo, à collecter ces informations, mais ils ont prendre des positions. Mais comme il va pro-Félix, pro-Kabila, pro-Mouzitu, pro-Fayoulou, automatiquement, on a aussi au sérieux. Mais qu'est-ce qu'on peut imaginer? Bateau va soutenir Israël Moutombo, Lelo. Lobby, Basali Pere, Israël Moutombo, Kangi Sivan. Ba Oluka aide Anan. Ou bien tout le monde peut imaginer Israël Moutombo, Kangi. Ba Webe Okangaye. Aoza aide Anan. François Biazarana Bamut. Azarana Félix Eke, Bakangaye. Kabunde, oh, Asala Koutoumi pour l'IDPS. Ba Menasagaye. Moi, je pense que le journaliste, c'est la honte. Vivre sous les mamelons à politiciens, ils sont manipulés. Mais papa, pardon, on a katioté. Un grand problème, c'est que les journalistes, pour moi, ils ont Rajek ou Rajek. Ils ont couvrir, porter soutien à Yves Bouya. Le que tous ces derniers temps, Israël Moutomba a travaillé pour travailler en collaboration avec le pouvoir en place pour que na kacho bateau ba ko bundela mboka bateau ba mingi côté opposition et puis akoluka a se victimiser akoloba que bateau ba jaloux ba jaloux na ye bon ba lui ba ko kozala ba jaloux na ye te po ba yebani liboso na ye ba banda mosala liboso na ye bango ba ko déplorer kaka ndenge akolinga ayokani na bateau baza en pouvoir en place ba ko tsaka bango na kati ya boloko ba kompe ko banga neti nani déjà ndeti ya liboso babeza Yves Bouya babi wana eza politique eza lisusu bongo ya mibale nani babi ba liste ezali hein. Ah c'est ça qui nous dit que là on va baza na raison et qui nous dit que ba na tort parce que les gens ba information au moins des ans s'il y avait un premier cas un deuxième cas un troisième cas on peut déduire on peut conclure que c'était une stratégie c'est la première fois et là on a zolinga na Yves Saba journaliste nyonso ba raté Perro ya on ba bongo Perro ezaki bongo Perro ezaki Israël Moutombo. Dites-moi, Perro na Israël Moutombo. On a mis dossier à Perro et pas à justice. Le problème dans les boy. Bino ba journaliste bon se libérer na ba police. La police sont des sorciers ba ndoki. Ndoki alingaka ici ka division. Au moins ba papa obo na ba baati ba mboso ba tunyozo tout à kalana. Ils ont vécu dans un environnement belliqueux, balinga toujours division pour que on va régner. Mon ba panzi ba communicateur il y a union dit sacré. $20,000 pas ba panzani. Ba on balinga aboy. Ba journaliste va comprendre qu'il faut pas dans une certaine neutralité. Il faut que le politicien va comme ko banga bino ba journaliste. Ce n'est pas seulement pour votre intérêt mais pour l'intérêt de la République. Lorsque bana poto ba journaliste bazali quatrième pouvoir, cela veut dire quoi? Ils ont le pouvoir de faire basculer les choses parce que bazali ba faiseur d'opinion, bazali bato ba leader d'opinion. Fort malheureusement, bino tout comment ba affairiste. Et là au monde rien le baboy. Au monde ndeke. Ada mapapu. Et sungaka pimbwa ko pimbwa mati. Mais jamais bakochaka na liste ba bafana na lola. Oui poani. Un jour, ao kitaka kaka. Kokumi sarambongo te, kokumi sarabozuite. Avant yo, tala batebele bazwaka bambongo. Na koli na ipene. Tozanga ba mapango musu 37 jeep. Bakomo teka mapango ndamu ba musu bakomo sabilanga. Hein? Mbongo na mona mbongo na vie. Pas yanga mais ya batu ba na mbongo. Mais allez voir là-bas comment aujourd'hui ba vivre. Kokumi sa mbongo te pour avant yo batu mbongo bazaka après yo batu mbongo bazaka.
ba journaliste va comme aromikisa beaucoup vraiment beaucoup pire que ba politicien pire politicien ko za zo so na mutu na matanga ba kutani ba so mais bino za diviser koleka na ba politicien ata kutu ba politicien ba komi ko kamwa bino concurrence ce que vous meka na vie na bino nde bozana ce qui yo okomi ko dépendre na mutu akomi ko manipuler ce qui alobi na o tchela mutu poison pose mbongo est-ce que oboya dites-moi na ozana confiance à journaliste ndeni pose na degré à cupidité bolingi mbongo mingi dites-moi na ozana confiance na ndeni Bogo tia batu ba poison na ba micro na ba kiti na ba table mais bolinga to ya repa na bino mais bino mo bo mona na ke bo très dangereux. Très bien. Est-ce que boyebi ke nenga na sabo na j'ai des amis à IDPS. Naza ba ami ya PPRD. Boso bo kanga na lekana TV na lobby makamba vie privée na ba. Est-ce que boso bo yokanga même politicien à pouvoir na lekina comme beta masola vie privée na. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des limites. Comment ils sont allés combat à Baïdé? Mais bino bona combat à Baïdé, te combat à Kanyaka, ya Mbongo. Botika division et ça fragilisé, bino tout comme le manipulé. Vous êtes tous sans exception manipulés. Ce n'est pas bon. Vous avez une certaine neutralité, vous allez bien. Au finga muninga, bogomi lobela mabe, vous gagnez quoi? Pour bateau bino bo soutenir ba solo laka. Bon so bo ki lobby dialogue salami. Batu ya opposition na bata pouvoir ba sangana bino bo lobani. Na bulage wa bata maele. Na bulage wa bata maele, na senti maele na bino te bon réfléchir au-delà de ça. Bon yebi marambo ça te monde politique bo éviter. Qui pouvait imaginer Félix Sekena na kabi wa koma ne ba koma ki. Bo yeba yango. Bo yeba ité. Qui vous dit que Félix Sekena a aussi sa mandat? Qui vous dit qu'après mandat Félix Sekena est mutaza président? Bo yebi. Tant que nous avons préparé Koulouna Maro quelque part comme président, bien au bandé. Supposons le lobo par moto Yves Bouyaza pour soutenir comme président de la République. Yves Bouya comme influent, bah PC force moyens yo déclaré ma bé contre aux Arabes. Au benga état de droit, il va se venger. Très bien. Et puis supposons que aux Arabes famille à Yves Bouya, bah après bah cotiper maram na bango et belé bah il va se venger. Vous créez des conflits pour rien. S'il vous plaît, on peut donner nos conseils en tant que votre frère. Bien qu'il soit dans le domaine moralité, on peut donner nos conseils. Bolongo la division. Ce n'est pas intéressant. Ce n'est pas intéressant. Nous sommes des conflit à intérêt. Nous sommes nous sommes empêchés. Combien de dossiers sont ratés dans la vie. Mais on est là. C'est un problème d'abord. Il y a éducation, manque d'amour, moli moazoua, boza calme. Et puis nabino tout na woba na wana bandete suka. Boko bino na mbote. Bosi bino na mbote. Bwana opena na ilote bo baninde visika. Boleki nga na mbome bwana mbote. Bien qu'il serait Mutombo baza déjà patron hein. Il y a Zolo. Non, baza patron parce que ça gérer une entreprise, il n'est pas le premier. Il n'est pas le premier. Est-ce que vous voyez qu'au Congo, il y a des journalistes qui sont belé makasi. Baza. Il n'est pas le premier. Aza chef d'entreprise, Asa yelo on a beau féliciter, c'est bon. Mais boye ba ngo ke bina bosi mbongo te mama mbo bobeta. Et là ce comme singa, ba journaliste me souba lobi Israël Mutombo n'est pas journaliste. Ah bon? S'il n'est pas journaliste, il y a une personne appelle ça carte de bois complaisant. Na moni ku toujours mo ku taïba atako koma comme on est bien té. Aibi atako créer ko formuler phrase mo en français té. Ba pesa e carte. Ya INPS. Mutu mo ba mu nene bo mutayi de pesa. Atamula na carte ya presse. INPS be bo ça no bien té. De moi je pense qu'il faut beau me revoir et je comprends pourquoi peuple aime ça souffrir. Parce que bateau bazako constituer quatrième pouvoir. On va commettre au service à la politiciens, on va commettre désorienter pouvoir à peuple. Siko papa Alain, lelo Yves Bouyaza déjà na kacho, message ni ko lancé d'abord na Israël Mutombo o asali ke akenda kuna. Bon, je crois que Israël Mutombo est bon à ça point de presse. À salon lelo, eza lelo. Bon à ça point de presse et fort malheureusement il sera toujours accompagné par
bato balingi ba maintenir situation ala qui ça pour bato musu ba omona que Israël faut ala qui ça y que ya muta pouvoir ya danger et tout ça et là on a revu ça Israël muto mais que vie est dans moulay et dans moulay bon ba jeune il y a des choses boy ba ko transcender ceux qui bato nyonso ba komi na intention ya ko funda ka bato nyonso ba finga bango autant musu Israël muto banga kana. Puis je suis sûr et certain, bah au coup à quelque part ma BP à l'obéla baninga. Ma vidéo déjà où t'es bimi ou à finga. Eh, ça car bon pas tu peux balinga ba Israël te. Manque amour des hommes ma battu na ba iblo quoi. Bah ça là est fort. Ah ça la penza est fort. Ah là que ça na battu qui c'est Azaï un grand monsieur a kenda retirer plainte. Alors retirer plainte c'était parce que Asali a reconnaître qu'Asali m'a bé. M'a retirer plainte pas il sa battu qu'il a la capacité de pardonner. Pourquoi? Jour ngana salaka na émission par rapport à makambo ya Rwanda ba lobaka na plateau que towe ko limbisa Rwanda ba be ya Rwanda towe ko limbisa soki Kongola ko limbisa Rwanda ben na ko souhaiter Kongola limbisa Rwanda ete soki Kongola ko limbisa Rwanda ya ko limbisa Yves Buya po ya kufite et là on a senga Yves Buya ami ki sa senga bolimbisa ata ko senga ngo na TVT mais c'est un problème, c'est pas bon mamoto. Parce que na bango nyonso, ba victime à makasi ya bana. Kofa na boloko ya ngo fobo, boloko zaka neti ndaka ofele ba pesio, oko pema ofuta sous courante maïté. Mais pas ce que zani bana ba o vivre ndeni. Et là on a voulu ça na batu nyonso. Yves Buya bolinga kae, bo soutenir azwa ba avocat bien, bo soutenir famille. Solidarité tout le monde bakangi Yves Buya bokomi na ba réseaux sociaux et silité ana moi ça na bana bon me poser question sur yazate ba vivre ndeni soki ba ko accompagner na marque ana yoza bien dossier nga linga ke sila na amiable pourquoi parce que ceux qui ba fixer affaire et comme un problème bota ndenge ça mara na Ferdinand Kambere ba porter plainte ba ke retirer c'était trop tard plus le temps passe plus le dossier est fixé, soit le dossier comme fixé, attends il retirer plainte et si maté ba OK non tinasuka. Donc c'est ça en fait le problème. Bobo ça n'a pété na dossier wana ané pas dans sima. Ana sima pour un peu baloba que Israël mutumba na carte ya ané. Soka azam agent ané té ané ko linga yé ba carte wana zwango. Donc il y a pas oui vous appelez un problème derrière ça. Donc il y a un problème un peu compliqué. Moi je souhaite nada prôner pour l'unité à jeunesse. Parce que l'avenir, il y a lobby et ça dépend de la jeune. Ceux qui sont jeunes, comme il y a une confusion, le cas va mener des batakala. Et vous avez intéressant. Israël, la génération sans conflit. Conflit à Liboso à traiter en gros. Merci. D'accord. Voilà, nous avons pour la réflexion. Nous avons soumis biso qui a permis à tout le monde de faire 2-3 choses très importantes. Au revoir. Merci.